pe baza ba ebi bazona madame pepe et la tabaloti ba ça va muto banga na ye ezali ka ba respect à constitution peuple a senga bilo ba kulia eki misala et moi ba salé sala mala abu ya est-ce que peuple a senga ba il faut aussi le peuple pas quand même ya moto oh voilà idée ni Rwanda, Uganda, Burundi et Menasaki sort. Au ce moment, il y a des gens tout ça, les gens bateau, parce que la conflit à Kakati. Vous voulez un bon mot? Alors, la mission au gouvernement chef de l'unité. Parce que les lots, par contre, vous présentez opposition locale, mouvement rebelle. Et que c'est le lot pour la city. Bibo ça la marche, bibo ça la manifestation moko boye. Eza ke buka bandaku, eza ke ne copier. Té. Comme basi bazui chance ya ça nande ko kabi. Bazui chance ya goyiba mbongo à l'état. Basala misolo comme na Lolendo. Bazo ça l'opposition à ba bureau. Kokuna té, kokuna ngombaté. Eza ka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne, hein, Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Il y aura le combo. Donc, bah comment me soucie vous avez sorti au Yokiango Bo, santineti, bah au fingayo. Mais hier, et ça m'a plaisir. Il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, Tikana Ibiso, ok, ma solo est bien. Donc, image ya Congo avec moi si Mbingala patron nangaye yo na paye bisibino. Bo pianga confiance pour mon saloto sa mikono qui sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko l'action mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki to tongo na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Viva! 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 C'est que les chefs de l'État. Confirmé. IDPS viva! Viva! Bananchangu viva! Viva! Etienne Tshisekedi viva! 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 C'est que les chefs de l'État. Confirmé. Soki na Yesu sous lelo. O eza 2016, na ba 2016 eza Congo bololo. 2016 Congo ekomana so bololo. Parce que eza ane moko ya banje ya modèle nyonso. Eza ane moko eza na tempête ya makasi. Mais na souci à opposition. Na souci à défendre l'intérêt du peuple. Na zolo baké opposition eza à vendre té. Opposition peut eza à louer té. Na souci wana il y a état de santé à opposition. Parce que où ils allaient dernier village. Na lutte au banda. Na bandi na bas slogan parti zalaga. Méthode de lutte na zalaga, il y a non violence. Bato ba méthode à mabe bazai. Na bangamu mususu. Mais tu es dit Karabango, tu es d'Arabango, bazonga na doua chemin. Mais tu changes la méthode ya lutte na bisote. Mais il faut que tu aies makasi na ba pratique au biso de la démocratie.
on a dit qu'ils ont la partie moroté, ils ont la maîtrise de la pratique. Parce que les lots, comme vous présentez, opposition locale, mouvement rebelle. Et que c'est le lot, ça la city, ça la marche, ça la manifestation, ils ont que beaucoup bandaku, ils ont que nous piller. Ils ont la calcul, la mentalité, oyoyo, ils ont abisoté. Qui politiciens n'est pas aboyé, n'est pas politicien. Au côté de l'institution, ils ont seconde étape. Mais on est politicien quand il y a des dans un parti politique. Par rapport à poser des sociétés, par rapport à la vision, n'est pas politicien. Nous allons sélectionner un parti comme la candidat député provincial, candidat député national, gouverneur, ministre, nous allons sélectionner un cadre de parti. Mais nous allons pas la vie dans la boutique. Vous avez la parti, cela veut dire que vous êtes membre de la parti, vous avez déjà une bande politique. Mais les lots, opposition est commis, côté Moussou Balingi va louer en haut, côté Moussou Balingi va somber en haut, vous allez infiltrer. Vous avez bien? Oui. Et ça, le bateau, on a bien un motoparti. Président du parti Mogo, c'était Gérard Naïbarate, Bakade Naïbarate, activité à parti Naïbarate, on a opposition, Karasima Dissegel, Karasima IDPS. Mais il y a un président à parti. Mbilinga Yeli Batu, na pratique au na Congo, ce que nous avons na Kabila. A commis opposant. Et c'est ça, ce que nous avons pas Kabila, puis Moussala, puis Mbongo. A commis opposant. Est-ce que pratiquer la politique est ça? Depuis, comment vous menacez le Kabila? Et tout le monde devient opposant. Vous voyez pourquoi? Et c'est pour ça qu'on comprend le oui. L'opposition roumaine, l'opposition comme une soukaï. Alors au moment où tu dois dernier virage, bah kouya, bah y est. Au besoin G7 ni. Au devant la Kabila, ça n'a pas été boy. Tu connais l'opposant. Oh. Oh l'opposant. Des trucs là. Ils sont opposants. Les membres de la partie dans le gouvernement, ils sont opposants. Ils sont opposants. Moi, je suis dans le ministère, dans l'entreprise publique, ils sont opposants. Comme si vous avez une chance, vous avez une chance de vous à l'État. Comme dans l'Olendo, vous avez l'opposition à bureau. Commis français, commis ma déclaration, devant ma caméra. Nous, parti politique d'opposition, déclarons ceci. Asuki Gawa. Et ce monde qui a enquête à Bango. À qui par Bango? Pas y bon, bazar Bango et le Gomote. Aïe, qui va se représenter, rien. Dans l'opposition, ils ont loué pourquoi? Parce que les combattants, les activités d'opposition, ils ont ceux qui ont ceux qui ont le ceux qui ont soldats de Naïbarati. Ils ont combattu IDPS, ils ont mis un drapeau à Songolo Paral, ils ont mis le drapeau IDPS, c'est un kilo. Ils ont les bangas, donc ils ont loué Bino pour la visibilité. Mais les mabia parti satellite de l'opposition paysanne. Par contre, louer va combattre à louer. Pour ça l'activité n'a à partir n'a été à louer va combattre à cette activité. Au but de la Congo à partir de biso, toujours soutenir le président Tshisekedi. Tout bandit les yoté, azan mundo to pesa confiance. Azan adversité, azan la comparaison à mutu mogoté.
soki lelo monde entier bazo respecter IDPS, bazo respecter président Tshisekedi, c'est parce qu'il y a ordre na kati ya IDPS. Ce qui se fait na kati ya IDPS ezali ba jeune ba combattant de basala. Il a fallu en tant que leader. Mais le les parti politique mususu autant la président azala ba jeune. Boka bola ba flyer yemo azoka bolango. Réunion ba jeune yemo kwa kei. Meeting yeka ka liboso. Ba jeune bazo monana. Ce n'est pas parce que dans mbongo iba kina d'état. Ko bango ba iba ka ba makasi na boyiba. Yebi makasi na bona. Ezate po iba ki mbongo oya ko dendela biso te. Comme un politicien spécial, quand ma partenaire Bazoya, il faut que tu aies la parole à bloquer. Les lois de la communauté internationale, et je regarde chaque côté opposition, on a tendance à Mboka, tout le monde veut devenir opposant. Tout le monde veut venir dans la opposition. Même l'opposition, c'est les Olympiades et les na virus ba kotela ka biso utala biso na biso to lingana bati to préférer pour respecter ba ta parti misusu mais biso na biso bolingo santé faiblesse de biso makasi to dilante ba kotela biso souvent moi président parti mo ba yé comment ça dit sécurité président bon ça président vous avez regardé souvent hier sur le protocole de sécurité là nous ne vous regardons politique est rapport à mbongo te ils ont monté na mbongo alinga comme combattant à rapport à mbongo qui opposant les rapports à mbongo ce qui tient molimo mbongo na politique c'est-à-dire tolinga kabila boy na sana ba milliards no soit tout le bon quand il a besoin de tenir un milliard de tigres na yo. Est-ce que ça bon? Oui. Auto va la dynamique de l'opposition. Auto va gérer cette opposition. Auto va le coup de biso somolo. Auto va le front sur les bénis. Et ça dirige la banane. Banane va chef. Donc bah comment ça là-bas bloc de l'opposition outa. On a bien embrouillé des PCK. Vous en avez bien. Nous avons là le bas. Il faut que le candidat en opposition soit soutenu. Comment il va dire ah, bien ça l'ennemi. Si on a la chose tout à l'ennemi. Azobela. Tant que vous souhaitez dans la Salawana, soit jeté dans la police na diebe. Ba mutu comme ya wana. Tali ba wela audience. Audience c'est un message. Bon, la présidente Tshisekedi va quand même photo, va publier partout. Bon, solo là qui ni. Président lobby ni. Ni to sengene ko sala na yo. Pano bakate. Kama kutaka solo na président Tshisekedi va quand même photo ici. Allez, on va côté va combattre. Ah, yeba yambaki pa. Ako vito kombo kola basi surtout moi mutu moko président yambaki atata criminel. Ako mi musanto. Ah, président yambaki était wala mutu na biso. Keba président sa grand leader la voyamba na ba chega voyamba na yeye asa rakidiete oye audience oye oyoki ayambi olobi a répondre peyo zala na courage a koloba makambo yo ya lobaki nayo poso yo ke kosa koma yambaki yo motif na yo oyo elaki cabinet yebi soke loba biloba loba cabinet ça nini et vous contredire yo ata président gangela giyo bamo banga ko parce mingi bakia kuna bazu ba réponse ba ga ko zelati siko moya ko ba banda zelati ba ko ba baba mino na président to ba photo mais lobi nini aumbe le betamiso baya ko sa biso teke o
nga azali na président tshisekedi obaki na nga boye président abaki tosala boye te loba yango na sortie de l'audience sala émission sala badéclaration politique eza fonction moko parlante il faut communiquer na peuple il faut koloba matière politique analyse politique nde toza nango besoin mpona équilibre moral na biso okokolia lelo biloko libumu etondi soki oza na information ya parti te ya président de omokane toza maladi il faut ozala na page oyo bamakambo nini ezoleka eza ndenge nini information na balobi nini bajournaux balobi eza batangi bato oyo omoni bane tosala bongo etikala ndenge wana soki balongolo na cercle wana omona ngo komobela ondingi oke na pays mosusu ata otambolaki wa bifo na parlement kuna eza ndenge balobi nini ata bakombata baloba kaka oyoka bakombata balobi kunani kota président eza nini siège eza nini etikele na biso c'est ça la politique tozokengela mboka na biso ndenge me nalingi boyeba ke bainfiltre baye ebele na ka ya opposition pouvoir de ezaka na bagene yango boyebi ndenge batilisaka babandi bakozwa babandi moko boye balatisi bango couleur na parlement de buchango bake kosala banditisme balobi ale eza parlement bino bavictime bamokanga bainosa comme babilo baloba kaka inosa nde muwei so batindi okende okanga bato akuti bato bakendasaki likambo basi bakei azwi bainosa po justifié kasaki mosala ale bino bakomi bavictime ndeko kabila aza na pouvoir ya kopekisa biso bamarche te aza na pouvoir ya kokanga démocratie mokolo président tshisekedi akoya tokende koyamba nde topesana koyamba ye bako kopekisa biso mpe te parce que bato ngo président badokola bakuluna so bokoya baprésident bato kosala likulu so bokoya bokosala activité politique ekoma pillage eza bongo tokokontinue na baméthode na biso parce que toza basoldat ya démocratie tozodefendre démocratie na kisasa na Congo parti politique ya liboso tozodefendre démocratie eza idps toza bacriminel te toza bakuluna te jamais bakanga membre moko idps babio aza kuluna nayoka te namona mpe te po combattant to bakangaka so babengika na yanga mpe abimaka bakangi obengi nga na koya mpe okobima jamais naoka ayibaki bakangi oyo aviolaki bakangi nayokalanga sikoyo ka ekatisi na kote ya pouvoir bakomi na pani ako okosala makambo obalobi bakubuka bataka bato oyo otala bati nana alobi akosala bo akomokimisa na basi na bana na bapara batere traumatisme na bambasa ozobanga oyibi soki oza na conscience ya eloko moko oyo ozwaki yaba zongisa soki oyebi koza na eloko ya bato basaka nini mpo lelo eza na esika moko bakende kofanda na kimia te soki eza exile politique bato bakoma bangolo bareke il faut oyekolaki chinois mpo nefanda ata na village moko ya chine okongoli aza kombata koma partout andi yango bomonaki procureur général ani bamenace abandi kointerprete article 64 eza mosala na ye te eza mosala cour constitutionnel babengango cour constitutionnel yo procureur général mosala eza infraction
donner des sanctions politiques, gagner, pour entendre ce qu'ils peuvent au présenter devant cour. Vous allez voir. Ils ont intimidé Badou. Par réunion politique, ils ont autorisé. Ceux qui ont autorisé la constitution des dosage politiques, pas comme ça. Opposition, ils ont reconnu la cour. Méthode, il y a fonctionné opposition dans les livres. La cité, la revendication, la dénonciation, la critique. Dès que vous avez vu ça, vous voyez le groupe que c'est du soya mort. Vous avez vu ça, c'est non. Poto, au moins les lois. Surtout quand tu as des ordres, pas ton bisabiso, tout tombeau. Lumbe, vous êtes monté, madame. Donc, à Simba, oui, oui. Vous va créer état d'urgence. Nani mon compte. Les choses là. Ah, Kabila me dit peu. Vous savez les marches. Ah, on les là. Tu gagnes Kingo. C'est là qu'il faut que tu vous azomé la pème. Les autres commis sous Gali, les autres commis important. Libéré. Peut-être que Félix vous les millions. Peut-être que c'est les moments, les moments. Souvent, nous là, vous faites des Acadiens. C'est la trahir. Oh. Vous pouvez vous faire aller, vous pouvez arrêter. Dis-le. Il y a des amis. Elle est bon. Bon, viens, oh. Il y a solo. Mais ça, vous va dire qui dans la même scène. Est-ce que vous avez scène? Dans aux gens, va les Cambou. Contre les non, c'est quand même des autorités. Il y a de sécurité. Il y a de sécurité. On a la sécurité, c'est la vérité. On a la sécurité dialogue. On a un niveau de sécurité, c'est la sécurité dialogue. Donc, on a un enseignant qui sécurité. Aujourd'hui. Vous n'avez pas eu sur la conséquence. On est malade, on est malade, voilà la politique. Ma Marie a sa l'église. Ma Marie a terre à l'église. Mais elle va juste. Ça me dérange. Tu as terre avec le bazar. Maman m'a dit une politique. Bon, on est Maman a IDPS, c'est beau. Elle va traiter notre IDPS. Elle va vendre notre IDPS. On va traiter ce qu'elle a eu. Mais combien ça va politique? Ça va nous faire longtemps. Sur le bateau, ça va vendre. Papa n'a pas eu maman n'a pas eu payer. Et ça va nous maman va péter ma plomb. Pour y avoir ma caméra, pour y avoir terre. Sur le bateau, papa n'a pas eu. Ma cause est ma caméra. Donc là, tu sais, mon surtout. Hein? Comme ça, nous avons repris ça. On doit considérer à vous. Mais aïe, dit. Mais on va voir le mouton. Papa, papa, dit les blagues. T'as la salle à vous. T'as le mouton, t'as le mouton. Après, vous avez nos news. Aïe, dit, belle. Donc, il faut que tu diabolises. Nous allons aller à l'autre DJ de pèse. Est-ce que maman t'a dit DJ de pèse? C'est maman t'a dit ça par exemple. C'est soit dit ça maman. Parce qu'il n'a jamais eu maman. Pourquoi c'est sur mon ami tout dit? Oui, maman dit. Oui, c'est que dit. Oui, de pèse des faux. Guerre de nez. Guerre d'esprit. Il y a un moment si j'ai d'actualité, il y a des missions pour maman t'a dit bon. Il y a question autour de la maison. Bon, maman, on lui va parler ça va sur le retour à la question du frère. Donc, combien on va pas dire? Tout ça, on va critiquer beaucoup pour nous salir l'image à partir.
kosalir image ya président national azalaki no azocontrôle parti te azomaîtrise parti te eza bato mosusu nde bazogere parti mpo bango bazwa confiance ya bato mindele wana baya vers bango mais mundele so ayena siège na bino amoni parti na pesa oui mais so mundele baloki ya na veni eza na nsima asoki na bagena obi parti ataka kongo te oyo akoma baproblème obi parti bona parti nio président ya parti tel ataka président ya parti ni nde bachenela wana bato baoposa wana te opose eza parti parti ezalaki wana bato siko bango bazwi badifficulté sur le plan international bazoconsidere bango siko il faut ya kobonga bosoto nyonso na idps félix nazodirige idps félix nazodécide félix adirige est-ce que bien adirige gouvernement c'est mis à faire étranger des gouvernement jamais pourquoi mafungu aza wana bolo bateke mafungu nda déjà idps moto basatielo banome secrétaire général ye mda odirige ye ne mokoto pourquoi oloba bateke idps adirige na mafungu mais bake kozwa moto aye aza na portion de pouvoir te aza na décision moko te babi ye ne azodirige otuni basélectionnaire est-ce que yezoya mama bafédéraux oyozoya mama je wana eutaki na kote ya balidense topekisi bato te basala politique le premier combat ya idps ezalaki le multipartisme au Congo comme un père ezalaki wana idps mpe eza na droit koexiste multipartisme politique yango idps esinstallé ape baparti mosusu mpe eye kozwa g me nalingi boyeba eloko moko difficulté idps ezwa mpo bino bosala bareunion boye oyebi yango te bato bakufa so baba oza moto ya idps olongwe mosala omi pauvre ozalaki locataire bakoyeza bayela bimisa yo bato basu bareunion idps esama na kobata bareunion mosu esalama na baeglise donc okosala kofanda kokolobela idps eza bata basoki maréchal ayoki yango donc fimbo kokanga ya pasi bato barésiste ti lelo parlement du Congo eza azari eza na bato basacrifie ça na bango pour que lelo bino bolobela il faut kozalaka fier na bino n'importe quel président parti politique akoba kojosifie bino te aza plus président aza plus politicien ke bino te bomona ndenge soki okoti na domaine politique ata bozwi professeur so ozale boye boza na facilité omona liyibi mais regarde na bino ekozala ni na français na ye ni na baloba na ye otine escro comprendre bomis kona ya politique nde biso tozala bato mingi bazala azalaki ne professeur bazwi bakoti ya terrain politique ntango bapesi micro boye kabila totondi yo te ese politique akoloba nde mwana ozomona omonenge aza professeur aza nango me mayele politique aza nango donc nazolapele bino biloko wana mpo boyeba tokomi wapi ce n'est pas pour rien disait de 83 ans d'âge. Il tient toujours en politique. Il y a un temps qui serait derrière, na vélo. Voilà candidat Moussous. Attends, il y a un brancard, il y a un métro, on a un congolais télématique. Nous sommes à l'autre à l'eau. toza na besoin bato baza na conflit na kabila te oyelaki mbongo
alors la biso comme un chef dans l'idée la biso l'idée la progrès ça va tribaliste c'était mais l'idée la progrès l'idée est dans le domaine là ko ba duba yawa tema to timbeli bango ba ba usuko bien bibisate ba opposé bele ba somi ba na Moïse Katumbi ngalo baranga wana zama kasi ya batho sala Moïse na mbongo akazi succès ozo succès politique basomba succès politique ça confiance ya peuple ça dit fruit à travail tant que le ne kabila za mutu mabe mama le ne kabila za mutu bala et tant que le na musala ndeka kabila we mutu mabe ese mutu bonga do defendre l'intérêt peuple amen ça le intérêt nebo va prendre biso yé comme état meilleur gouverneur na gouverneur de travailler amalamu yewa nzoka azali mutu mabe tango baswali babi gouverneur moyibi nani ye balobi faux penalty bazoki na 2006 2009 bazaki faux penalty na 2016 penalty ya faux pe ekota te aoki baverité bimi aza meilleur élève il faut que le voyons pas naie ko na koyiba to ko bango apart kokosa na koyiba na éviter so ba distinguer na lelo bazana ba diplôme ya licence ya to bango bazana ba diplôme ya licence ya moyibi ni bango bazama kasi mais ko le peuple vérité peuple asengene ba tongele bandaku te peuple asenga biloko kolia eki misala emona basale ezala abo pia parce que peuple asenga mabe il faut aussi que le peuple ba kamera ya moto oh voilà idée ni Rwanda Uganda Burundi emenasa biso osoma mama ya moto kende kuna pour ba mama ya moto mais ba mama ya moto ni fwe kende na est kuna nengereza kuna ya kuna ndio robo bana kuna ya kuna ni sécurité sengino za makasi na la force po Kinshasa mutakuwa ndanga mutu asante mutu bala kanibala aliaka batu asante au bureau de ANR tika kosala ba rapport au peuple a décidé au peuple a lobby pour ba frais de fonctionnement ba frais kolia na mutamula na babar ya koya kosaka ba rapport a lokuta peuple a lobby ta ko banda ba peuple a lobby ta ko bamba mais peuple a lobby na 2016 Kabila fois kende aye Congo o demanda na ye esili o peuple a lobby wana sala na rapport na bureau de sala na rapport na yo ane eza constitution de lobby ko peuple ayimbo alambo ayambo nyonga la sima alimbo le nyonga la sima ay pate na ende isabe ko ba mabeti so que ndo kabla sali demanda fake eza infraction te eza pe lisumu eza ko je vois sur le gars comme des fois qu'il a 2016 oh ne vois pas on va faire baka mo yibi et comme bonjour à tes gars on va apporter des trucs biso be mandala biso na faire ya ndea esili nde c'est quoi ça candidat qu'est-ce que candidat c'est à me bénéficier donc biso mandala esili on va faire esili ah madame on va tala nga ko mali bito kene baba na baba mo boto mama lobe ko siko voti
bato batika bointerprete message babe bato mpe baza awa bayebi basona makambo pepe ete batambalio te bayebisa bango moto abanga na ye te eza likambo ya respect ya constitution po lelo komika ozala lelo politika anesa adasoko conduire service asokani esika mbongo ezobima yango wana esi baprime na babala bakoti partout esika bato bazala na bawengi bazala na bataxi na babisi bakitaka te eke mandubu ye naka eke gage santere ye naka aoya bato baoloba bayeba pe mais biso tokobona kosala bamarche te tokobona kosala baactivité politique na biso te mpo bato moko bazobanga non il faut police na biso koma lokola police ya mindele basi mpe basali mpe bapreuve bango tala bamarche ya mikolo ya dialogue wana bato basoutenir dialogue batambola elongo na bapolisier est ce que ezali problème so biso mpe tobi marche bapolisier mpe baya totambola na bango eza boye te so bino koza 10 biso toza 1000 est ce que efosali motema pasi efosali motema pasi tokotika baactivité politique te po bato mo bazokobanga bobanga me biso tolembatike na droit na biso bato balolaki bango te bobanga biso toza na droit tobakopesa biso tovote te azali constitution elobi nyonso ekosala eza oyo eza na mobelo koteke moyibi nde abangaka moyibi nde akibaka moyibi nde abati toza moyibi obanga obakama na wana etali yo biso za bahome libre tokobanga eloko te voulons des élections 2016 il peut y élection ezali te moto akosa bino toza élection ezali tension eye wana eza po baélection ezali te sobabi batancango bako balongo sobasi moto epai bango moto epai bango moto epai pepe ezala njala nana oyokela libuma nzala eyokaka te ebangaka te oyuma soka lisala eketa ba mona omimela te ecombata politisé ba nana bete masesuna eza nini mona bibia nana bete masesuna ozomona mpona esprit oyo bikoza na yo moyibi tozala likama mutu te ata basasa ebeti baye po bakanga yo te ata bapolisi bakoti 10 20 ta baye koboma mutu te oye bapolisi oye kalandi boye nango eza likama nalobi nini bona oto bakomata soki boyo eza nani mpona ti tene osibi militante eyokanga cambu na kajo nomona sipasi bakoso yana mingi bayebaka te soko oza inoso bakangi yo komilelalela te komibondela ye te koluka opropose bambongo te yo bengaka te baka bakangi yo me yozaki eloko te omona makambo tokosala opesi wana nakoma na akolapa obenase mutu te osala mutu mabe akango kaka ozana inosa atia na crache na billet de coup atia effraction wana bongo totanga peve tomona te effraction atie wana yo osalaki ya mutu ye pa kosala osala balelaka ebele yango so bakangi bakombata toyaka osali nini osali mabe totani tobomisa misini tobata ozomona mais soki oza innocent oza na droit ya kotefande yo mais eza na bato baza koya neti bakombata baza bakombata te aza ne kuluna azoloka eloko ya koyiba kosala mabe abatemela fulele ya kikombata ofungola miso bate olata ngambo eza ya bino te oyibi kuluna ke eza kikuluna na miele esika bakomite
qui combattait d'aller analyse politique, ils avaient information d'échange. Malobi marche, ils ont marche. Malobi sitting, ils ont sitting. Ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de bateau, là, bateau, bateau, qui m'a baron. On a dit, baron, on va au Kima. Ouais, il y a ça qui m'a fait. Il y a pas au Kima. So mutu wamona baideka kaono futuke mkoto la kwa ndio sana iba wala za kubanda ayeko mbisa bino mtaya to sala boye lobby yeka kaona ko mazuzu éclairé eso kila hiyo ai bisika bozo bino amuteka bino tamba jibala ko voilà les commandants voilà les gens qui sont informés parce que les criminels qu'on prépare comme ça c'est des réunions politiques on va préparer ma couroune. Bato ça va dire on va préparer ma mort quel est la est va préparer qui va donc quel est l'accès son de Kabila le OK en 2017 il faut pas bon bango même pour la candidat là dans 2016 il y a plusieurs candidats à Yeba il y a bango des candidats à Yeba nité ou les va dans la robanga bango ne va nous dauphin on va devoir la maille faut que la maille alors qui va devant mon ça vous aider oui ah mais ça doit faire ba que là océan là à Mwanda parce que dauphin ba ina attends dauphin la bisoyer ba kokate celui maman Olivier celui be Chanel Kabila celui be Zoé Kabila celui be Mende celui be Obemina pas ça fait non dans la dauphin. Comment ça me semble que non, on ne peut pas la dépasse en campagne, ça sert à rien. Vous avez besoin de faire la vidéo. Quelle question l'individu va représenter à ça l'espace à Congo. Attends, après c'est pas milliard. Quand il y a mon famille, il y a surtout que ma campagne, donc au banc de l'élection, au banc avant l'élection. Et bon, le problème c'est consoler. Bon, on a que le congrès ça fait là-bas. Ils ont consolation. Et puis, il y a la frappe ici, les frappes. Tandis, donc il y a la frappe ici, les frappes. Pour nous, la moulaïne, il y a besoin de temps pour la question de répondre. Nous avons parlé en janvier 2016. Tambula parlement pour comme la phase oyo souci na rezani tozo ni sabondi na biso ndenge to kuta na IDPS onde roza ko la bato ba bela likaya atete kali mego so ki mona mela ye na CDL compane abina ka kumoko kuta IDPS sabondi ko wa attends René Nasuka vous bien dit ah non mais bonne à moi comme ce message totika molimo ya division bato babundaka litumba bakende kozwa victoire combat politique so bozala bolingo te bozala nzambe ta bozala nzambe te boresili mpe Congo eza continent Congo eza munene baposi ya kosala eza ebele mais na ine mpe toza mokie parti moko te yango moko kogere moko baye baya parce que toza mokie par rapport à la gestion responsabilité politique toza na gouvernement central toza na gouvernement provincial chaque province eza na gouvernement baentreprise publique ezali baentreprise commerciale ezali misala eza ebele donc tokozala na jalousie entre na biso tozala na tozala na moko 2016 totala moto ezopela na ndenge ya kosala yango nalingi na 2016 oyo ensemble na bakombata il faut parlement de nyonso baprésident nyonso tu wana to mpona mokolo moko tosala échange de veille olandi
échange de veille. Et ça, dans le cadre préparatif, il y a des tours, il y a président. Et ça, fierté à parti. Tu as la responsabilité dans la branche Mogoti. Biso en tant que combattant, il faut avoir une initiative ébélée. Quand il y a un combattant IDPS, et qu'on banque ça les sous sur l'adversaire. Et qu'on affaiblit les sous Canada. Unité. Parce que l'unité, on est dans le sens. Toujours dans le président de Ségué d'Azoya, parti qui est dans le congrès, tout ce qui est dans la unité. Nous avons un discours de haine, un discours de division entre les deux combattants. À sa tête. Azali, tête. Pour toi, les autres, vous voyez la tête. Besoin de souffrir. Tu as mis changement dans le mot. Pour toi, changement dans le mot. Il y a un capable de faire fou dans le faire l'os dans le quand tu as au lieu de tout ça. Mutu na tonga zo melati, mutu na poko zo liya na au tout ça. C'est ça le changement de l'Ingi. Tu kutani, au sito liya na parler de blague, ma to solide politique c'est moi la manene, lobi ko alo. Zo to makasi. Tu zo mele sport na biso. On sait la judo, on sait la judo, on sait la boxe, on sait la boxe, on sait la karaté. Mais nous sommes dans la Colombo. On a des réunions politiques, il y a des réunions politiques. C'est ça, mon gars, c'est la bien. Tu as un problème dans le tout. Tu as des changements. Tu as un bon mot, tu as une unité. Tu as un bloc, oh, c'est là, tu as un parti pour la recherche à la quantité. Tu as un parti pour la musala, tu as contribué à la lutte au parti et au mené. Pour critiquer ces gens, pour critiquer ma parti. Et sa contribution, au contraire, on va affaiblir le parti. Et on va aller à la TV, on va aller à la Molière. On va aller à la Molière. Ma fille, président du Ségué, ma fille, maman, tu vas défendre. Je ne vais pas bimi. Bien, on a des personnes qui voyou. Oui, la terre, on a fait un Maïel, exact. Oh, biso. Politique est la violence. Politique, Maïel. Bah, tu vas tomber quand il y a des gens. Peuple a tombé. Le gouvernement faut boire ça la maman, mais peuple a tombé. Mon doigt tombe. Mais pour l'image y a parti. Il faut soigner l'image à parti. Il faut ça la fierté à partir de la vie. Tout ça la fierté, il y a image à combattre. Ou comme la responsabilité politique en tant que combattant. Il faut ça la fierté là. Il y a des combattants étant un politicien dans l'institution, il y a des comme commerçant. Combattant ou quoi qu'il reste au Jigara, commerçant ou char modifiant. On va dire madame pas combattant comme dans l'institution, par contre pas commerçant. Politique à l'obaraté, pas combattant à l'obaraté, pas vous dans la raté. Il faut créer ambiance on a unité. Au monde entier, États-Unis, Chine, Wapi, Gabon, partout en Afrique dans le monde. Depuis 2016, et ça n'est pas Kinois. Bata la Bataba Congo. Bata la Batozogi à Estet. Bata la Kinois. Qu'est-ce que les Kinois vont faire? Hey! Dialogue, toi, voilà. Dialogue, toi. Comprends? Il y a une réaction, ça. Quand dialogue a un problème, il y a un problème. Donc dialogue est un président lobby. Mais entre les bisous, il va combattre. Tout le monde a équivoque ou on a un conflit, pam. Le président a nommé Kaka. So balongo liyo. Vous avez un membre partout, l'île peut continuer. L'île est à Yosa à Moukondi. Vous avez un combattant, vous avez un membre parti. Il faut avoir Moukondi. Vous avez un comité de Foufa. Mais tout le côté qui combattant. On va parler, on va travailler des secondes. Là, ils ont travaillé des secondes. Nous avons l'idéologie, yo, Borayo. Il faut parler, ma bébé.
Ou même président du président élu. Il a des filles sur la Oko. Hein? Combien va ça là? Comment mon oui. Comment je suis avocat, moi je suis avocat, moi je suis ceci. Aux gens combattants, vous avocat. Oh, moi je suis ingénieur, que aux gens combattants. Pas de moment, les combattants pour avoir des décisions. Bisoté. Torotika qui combattant, mon changement est contre l'amboka. Tu vas me normal. Ah, tu es élite, tu es comme si tu es un objectif. Parce que tu vas couper pour la lite. Tu vas donner l'élite pour aujourd'hui, moi, éteigner l'émission. Non. C'est ça l'esprit qui doit nous animer. C'est ça. Bon, bon, les Cambouezali au Bengi. Attention, on a $10, on a tapé sur $2, $1. C'est la contribution. C'est les salis. Comprenez? Biso est un message à unité entre nous les combattants. Ceux qui vont gagner mon tour pour des raisons politiques, pour hésiter au Bengi. Pour te dire en 2016, vite dans la Mboka, pour créer un mythe, pour me rebeller. Comme avantage, on est allé tout dans le cadre de l'institution. Nous avons la possibilité d'avoir un secours dans la vie. Quelle que soit l'aide, mais on a des informations. Le soleil m'a invité, tu as un message. Tant que tu as la langue dans les bagues. Tu as un message, ils ont des bouts. Nous avons bien la bague de jonction. Il y a Elvis, il dit, nous avons bien. Au Kenya, on a 5 man. Nous avons payé 26. Il y a des animes. Nous avons bien. Il dit, tu vas dans la saline. On l'a dit, hein? À la partie, à la famille, famille déjà va combattre ça. Il faut la fière, vous allez combattre, moi, vous allez la carte. Ce qui est Cambouezali, tu tiens ma boko, tu tiens ma yele, pour que les salissés, ça, tout ça va criminalité. Souci, on a dit pour le message en 2016, il y a un mot. Pour le reste, tout ça. Moi, comme on a un combattant Milo, Parlement debout, Chango. Nasepeli makasi na koloka ndenge honorable. Afongoli biso mémoire, atei biso. Azana ngambo na biso. Mais question moko elingai. Président Etienne Tshisekedi Mulumba apesa mot d'ordre pour na ba député ba kende siéger na Assemblée nationale pays. Avant ba élection tout le monde qui boyaki bozo pesa donc bozo conforter bozo pesa courage nini oyo ko garantir biso lisusu lelo qui est mot d'ordre il y a cette fois-ci ya président Etienne Tshisekedi qui boko respecter yango la façon dont bozo le bakoza combattant bozo lutter na biso des questions on a zéro mais na lingo za la clair. Pourquoi nous avons président du dictateur, il y a une élection, dans le Congo, il y a un parti politique. Le candidat, on a un candidat, on a un président Tshisekedi. Le candidat IDPS, on a un candidat, on a un président Tshisekedi. On a présenté mon signature. Mon ordre de naïe, on a un bateau qui a présenté qui na CENI. Donc, message yaki dans ma candidat IDPS. Mais le but de l'élection, un regroupement politique appelé C. Soutien à Etienne Tshisekedi. Allié et à IDPS. Le président a des alliés, Lumba. Bakadi a dit Azali. Tu vois, un mot d'ordre, il y a IDPS et comme un mot d'ordre, il y a 7. Bateau va appelé. Il y a un mot des alliés, bateau va présenter la liste, il y a président Tshisekedi. Il y a moi en tant que combattant, dans le parti, décision, il y a auto-exclusion. Parce que comment banane, il y a toute l'opposition. Parce que comment banane, il y a bateau au parti présenté comme état candidat. Donc sanction, c'est un banc. Mais biso, tu as dit soutien à Etienne Tshisekedi. Donc, tu vas soutenir Tshisekedi du début à la fin. Et ça, la limite, et ça, l'interdiction, vous devez soutenir l'institution. Alors, vous votez.
eza regroupement politique mission ya regroupement politique eza parti politique te ezala na projet de société te ezala na vision te regroupement politique esoutenaka kaka parti politique esoutenaka kaka leader songolo pala yango kaka regroupement na biso politique ezali appelé 7 soutien Etienne Tshisekedi donc ezala moto ya UDPS ezala moto ya PPRD ezala moto ya parti nini okoki kopekisa biso to soutenir Tshisekedi te po tosengaki ye nkombo na ye totyango nkombo regroupement politique andimi tose mettre d'accord na ye po to soutenir komba na ye andimi ye aboyi te sikoyo bato mosusu bakoboya yango mpona nini donc décision wana eza décision question foto nango baeli ya UDPS oyo bapesaki bango bondone bakota te bango badésobéir biso bango badésobéissance ezoconcerne biso te donc mission nanga ezali soutien Etienne Tshisekedi ndenge parlement debo ezali bastructure parallèle ya parti eza bastructure officielle ya parti te mais soutenir nani président Tshisekedi donc bakebi nous kozali bato ya se soutien Etienne Tshisekedi papa Tshisekedi osoutenir moto mosusu non balikambo yanga na papa kokota te oyo basoli il faut liotonda po oyeba tokokende outi wapi tokomi wapi tokokende wapi donc question na bakombate kozala claire ezoconcerne biso balie te toza na 2016 nde oti koloba constitution ezali na mboka na constitution na peuple congolais na combattant UDPS to UDPS en général tozali mpona départ ya Kabila na 2016 vraiment eloko moko edérange ngai eza ete na 2016 il n'y aurait pas élection kobanda lelo les deux tobandaki lobi le premier qui 2016 mobimba il n'y aura pas élection quelle serait l'importance ya visibilité ya monsieur wana arulaka carrosse na kati ya ville na kati ya pays na territoire parce que eloko moko eza te 2016 il n'y aura pas élection il va faire akosala la remise et reprise avec qui parce qu'il n'y aura pas élection mais la constitution est là mais il n'y aura pas élection constitution vous allez respecter yé Nathan surtout quel est son travail et quel est notre bénéfice. Je vous remercie. Mandat na ye ezati na fin na décembre azawana aza sous le drapeau de servir aza sous mandat ya 5 ans azwaki na décembre ekona décembre biso tolobi ke aza na mandat ya 5 ans mandat nebe eza ya suka constitution de lobi yango comprendre donc comme méthode de lutte na biso ezali ya non violence tokoma barebele to minduki to tirer ye akima ezali ba élection biso toko continuer ko exiger ba élection mais débat ba élection eza débat étalien te eza débat de kosala na ye te eza débat de kosala na ba challenger baoya na débat élection taliba il y a comme le observateur après mandat ya tikela observateur ozona nanga toujours place ya nzambe te to ba lobby moyo ko bato ko maté toujours place ya météo te to ba lobby moyo ko beta to beta te nous sommes dans un terrain politique tout est possible en politique degré ou de force à kokende mais modèle à kokende lele nanga ina yo to yebite mais to yebike à kokende alors comment okende to bateke non to kata mandat na ye te et bote so ngam pour la politique so kati mandat bote bote ka bitu ko maka demo bitu ebele mandat na ya suka yango mais to sengi ba élection parce que bango nde ba na responsabilité il y a ko financer CENI il y a ko organiser ba élection baza na contre ko rendre na peuple apesa ki bango mandat so ki ba élection esalemi te bango ne ba c'est pourquoi ba élection esalemi te isa dona biso abi ba ki no ndenge ya biso puso pourquoi ba élection esalemi te siko biso pourtant aujourd'hui mandat faut rendre compte parce que mandat to ça le bimi okena ndenge na yo non bon alors ça l'état de la nation pour l'année pour le rappel de la vote kinga ngai ne mokonzi to boyite ah mokonzi yo pour me ate chaque décembre il faut ça l'état de la nation maneza ya c'est sikoyo yebisa biso
pourquoi l'élection est on a le bon si côté il faut pas la dialogue dans le bon dialogue alors bien le bon dans dialogue comprendre nous je veux pas mystifier mon to le bon dans dialogue oh mais non pas tabou to le bon dans dialogue il faut pas dialogue bon to le bon dans dialogue mais mine de base la to le bon dans biso oh to dialogue national le bon dans dialogue national oh guerre yango là oui donc plan de faire le salaire à ce niveau là toko kelena bras de fer wati na suka tozana besoin de brisquer mandat ya mutu moko songolo pakati mandat za 5 ezali 5 mandat suka beza mandat suka par conséquence ya mes gestion ezali yo siko olingi to loba si les conséquences ya mes gestion ne place docteur bisiko olandi to basiko yo awa basebe élection te et vous savez ma boye comme il y a place à Zara. Comprenez? Pour réalisation, on a quand même une évolution dans mon collant. Toi, la janvier. Et c'est ma camarade, ça m'a fait un vieux de. Maman, il a l'objet de bien. Mais tu as vu le lobby de Coco. Pas que des moussas au King. À ça, à Boussa, la lobby. L'homme sur la laine, la mouille, dans ça, dans ça. Tu es pas en besoin de ça. Mais, définition, pète départ. Tout le monde a Congo m'a rebellé. Tu es bien ni Lumumba qui est dans l'atika politique. Tu es bien ni Kasavu atika politique. Tu es bien ni mon maréchal atika politique. Tu es bien ni Moussa atika politique. Nyo se kokana. Mutra mutra lo lenge na ya atika ka politique. Il est passé dans le lenge na ya atika la politique. Mais biso de ça va nzambe te pour de ba lo lenge ya atika la politique. Mais tu continuer méthode d'ambition, l'idée d'ambition démocratique. Tu peux changer l'identité de comment on va les bêtes. Pour moi, c'est le tout reste. N'a pas moyen politique, tout ça, tu as la capacité à renverser bango. C'est pas pour rien, bazo banga, bah, on y bazo banga. Comprenez? Donc, il y a pas que le départ est imminent. Comme tout le monde sait, on est le lobby, Zambende a yebi. Mais biso to tika la démocrate, ba soldat démocratie. Biso to mingi. Tiens le mandat. Bango balé. L'élection vous a laté. Vous pouvez bien que non. Biso to président kabila lo moité. On retourne à souka pour l'élection salamaki. Les amis vont retourner wana. Ismaël Salamaki déjà. La population de Bandi oui, va partisan dialogue. Dit que na kati ya dialogue, tu dois pouvoir na biso. La résolution sur le pouvoir de Kabila Kogende, vous avez un dialogue. Tout le monde veut de cette minimité côté à dialogue. Oui, mais c'est non, Kabila Kogende, la fois passée, le bagage sous que non. Sur Kabila, c'est une sélection. Et dialogue. On a attiré le pouvoir. Mais si on a fait l'élection, on a dit non, on a fait à Moka, on va faire la bien, on a tout ok. Dialogue, vous avez l'importance, c'était. Ou bien, non, on parle de 20 personnes. Parti, c'est pas de la position, il y a un besoin de soutenir les positions. Trop de positions, il faut dire un besoin de position. On doit engager la partie à ça de position. Du position. Donc, position, on appelle des engagements. Ça, bien sûr, là, la logique, la chromatique. La position. Yes. ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu yokaka na kombo donc bakombo mosusu ezaka soko yoki yango boyo senti neti baofinga yo mais ye ezosala plaisir ya kokota na site no découvrir bamerveille na kati oza na Afrique du Sud oza na Égypte oza na Mali oza na Tunisie oza na Londres oza na Belgique en tout cas tika na yebiso ok masolo ya bien donc image ya Congo avec moi si ya mbingala patron na ngai yo na pe yebisi bino bopianga confiance pour musalo to sami kona ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bopia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala
o te bosala visite moko namona mama kala tokolakisa o mama nomona kala o ndenge nini kongo mikolo ya kobenga biso donc benga biso na numéro na biso wana okozwa information nyonso soki totiango na net te okozwango na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro yango wana babi numéro moko kaka